Côté Alain Pela bayebi manda chante bayebi place bafandi nalandi ntsone te po nga nalanda ntsone te JDT c'est moi naboyi naloba lemso ekoma fabrika ye mutu ne bato balobaka ofinie na fufu osala ye ne tetetete JDT c'est moi azanga donc ndenge naokende na wenge ndenge naokende na JDT manda chante nga nakozala biro ne ndeni nga à l'époque manda ntango ayaki déjà wenge moi je suis l'ami personnel ya JB Mpiana nazalaka na vie na nga ntsone nazalaka na sejo administrateur ya wenge naleli yo na mai na miso gika kese tsone abeta nga bokoyoka ngoso oza libango kocyango esko nga nakoza biro ya manda ndenge nini soki oyo olobi bei kanto ifo banda pa na nga po okende pa bei kanto wana hiérarchie ekochange te oui loba beta ye mabanga bayembela nzembo na keser neti vie na nga keser kwa mama ndo alawa ayebaki makambo te ntango azali na lemba ntango komi na bandala ayebaki makambo te me nosoa no makambo oyo naosoa na yo bandalunga nde eza makambo yo osoanga neni akota molokai autaki campus ya Lubumbashi aye kofanda papa mbazwi eti aki campus ya Lubumbashi c'est un intellectuel aye na molokai na bibala mujika aye après akoti place akotia ye eza te so Maroza merci na pese mbote nga muta wa gouvernement ya Maroza mère ya Maroza oyebi eta ngai batie ye na bandal epa bavie na nga bafils na bula après côté ya Saint-Michel église Saint-Michel batie ye après l'année à Sala Victoria Eleison mais bandal et na révolution qui est musicien cause à malhérité wenge donc tout le bate que wenge y na révolution Blaise Boula ingénieur oyoki Didier Marcel aza économiste Olanda Aimé Bonga diplômé ayeba sisi makambo azosa Aimé Bonga oyo ozwi batata diplômé omoi tata ndenge na kobeto tata mobiche diplômé na maths physique okosakana na tata te JB Mpiana diplômé na maths physique administration ya wenge so oza diplôme te okota tie na wenge JB Mpiana avena te tokende ka bongo naoyebi so avena te nalingi nasoa nolika mo boye zaya nangi nasoa no boye te natika te naza wana il est pas venant jeunesse yo ozozwa yoka toza awa na mboka oyo yoka siko nangi nasoa na yo bino boosoa makambo yoka mutu abotami aye na 2 ans na 3 ans na bakomise bafrançais bamakelele yoyebi makelele te fali pupa te fali c'est un dalois feregola te nkoso anga makambo fere abotami na bandal te fali c'est un natif de bandal
Faire aye ko beta bandal nde sala faire. Bandal sala faire. Oui. Faire to découvrir na rumba des jeunes. Rumba des jeunes. Voilà. Auta pe staff London. Makamu na bango wana etali yo na oyebiso place to kutani na ye na rumba des jeunes. Ngana JDT to ana problème de JDT c'est ngam sala JDT. Yo to sala JDT. Oui. Parce qu'on a relais. Tayemba yo immortaliza yo kakese ni boy ba maboki ma bolneige na PCP ba mbote. Voilà. Je vais te dire une chose. JDC c'est mon frère. Ok. On a problème na problème na été na kozala rapé na problème na été. Ba nini oyo contribuer na vie to na carrière à Papa Chéri Bin Adam. Papa Chéri na soit à 100%. Na kozala ta na 2%. Na 2%. Ata 2% na kozala na ngaki kakisi. Parce que au moni batu baya okota na cafouillage. Batu baye kaka baye tamu ba moni mutu abimi ya momidanji. Place to uti boyebite. Batu bere lelo baloba Papa Chéri mais bayebi Papa Chéri. Binadam. Ginette, fleur d'azur, ma poupée fragile. Oh. La belle époque. Nana est bien. Tangana Papa Chéri to ke luka Ginette na batete la mutagite. Ginette zaki nani. Na solo na ogani na yo aramutali solo yo aramutali. On panza de bibi sur la terre mon bateau. Ginette, fleur d'azur, ma poupée fragile. Soza muta wenge vraiment. Pembe lokolanga. Luka kakese. Soyo. Piano azwaka. Et piano zongi penako. Jean Beden Chituka. Moi je suis l'ami de Fabrice. Ok. Bon moni baka musu batu bayaka balobaka bayebi na bamote. Moi je suis l'ami de Fabrice. Laurent Fabrice. So koti pa ba JB lelo. So tuni fiancé malo ayebinga. Ok. Otuni di Juju dinanga bayebinga. Otuni mami Baye Store bayebinga. Ok. Biso to abato Maman Jeannette. te biso kutu makamwa toza bato diembelaka te. Toza na histoire. Ozolanda benda bato bayebi histoire. Ozui Saki chauffeur à JB Saki mama Saki 207 Saki oyoka ngo Robert Nkokota boaka. So na aussi la nene ngana sala wenge eske nakosila Yo sala wenge. Ngana ba Olobi mabe te na osala wenge. na nani a osilika o aza ya ko contredire nga. Ba oya peko. Neti nani? Ba otuno pe na nini? Oui. Ba gazul zulema baza bato ba ye wenge koya après moi. A gazul zulema. Si je te dis. Mais azara mutafali non? Mais Fali Poupa, on peut dire les gens mais là gazul musulman ba waka dia pa wera son. Ngana aza mutawera son ou bien aza mutawenge. Ba jere koli ba témoin. Faire ego la zaki na wenge 4x4. Oui oui. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100.
Ouais, salut partout dans le monde entier à vous, tout ce qui est en train de nous suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au fou, au moins, rien que pour vous servir. Et puis, c'est mon devoir de vous informer dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où peut tarbino d'informations na temps réel. Voilà, aujourd'hui, Tokutani Boué, na numéro Yassika, je sais pas, avant de commencer cette émission, j'aimerais bien déjà dire à celui qui est derrière la caméra, lui s'appelle Jordan Mizwa, l'air na benga kainanda kwa donc saka kangai maboko tobetaye. Donc voilà, le lot de numéro Yassika, émission Yassika na kacha chaîne abno, Image Pro TV, na yambe libino, lui, c'est un mécène, c'est un producteur. Il faut respecter les gars qui ont vécu des balobaka. C'est un azapé historique parce que Azan a histoire ya Robeta, Toro Solo Lanai à long et à large. Lui il s'appelle Guy Kakese, babenga mutambonga bandal, boyoka na ba disque, boyoka na mabanga, le to me konsola na to yeba Guy Kakese Azanan. On va essayer de parler de la personne de monsieur Guy Kakese. Déjà, avant de commencer cette émission, j'aimerais déjà dire bonjour et bonsoir à Faya Basket, le PDG de Image Pro TV. Pourquoi pas na famille Basket Mobimba. Là déjà on a déjà Guy Basket des continents, bon séjour à Kinshasa et puis Chango Basket, les managers et Basket aussi. Donc voilà, Salon fait FM 35 boulevard Anatole France, donc na Saint-Denis Awa. Bon voilà, là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, j'aimerais déjà dire bonjour et bonsoir à messieurs Guy Kakese. Bonsoir. Bonsoir Picha. Gikakese batu baotala yo avant to kota na biso na mozindo na biso émission na linga tamsu un mot gentil na ba téléspectateurs ba abonné na biso surtout il y a Image Pro TV et puis ba relation ya batinyo so ba yebio so kokolo bani pour na koloba na bango na Image Prod Fire Basket. Merci ngane boya mbinga na pesibino nyonso mbote. Bibino, vraiment, je vous porte dans mon cœur. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais premièrement, la ligne, pour nous dire quand on le bateau, na Mozindo, na biso, si tu peux te présenter, na baye, moi je te connais, longtemps, nous soupe bayoka combo, ya Guy Kakese, na banzembo, mona yete, si tu peux dire Guy Kakese, Azanan. Guy Kakese, Azan, na banda, natif. Natif de Bandalungwa. Très natif de Bandalungwa. Je sors de Bandalungwa. Je suis grandi, né. Vrai Ndalois. C'est bon. C'est bon. Mais l'air où Yewana, malgré tout que on a détaillé, Ming soto yo kaka babenga ko mukonzi ya Bandalungwa. Pourquoi mukonzi ya Bandalungwa? Bandalungwa, ils ont bakolo nango. Tant que banga mukonza Bandalungwa parce qu'ils savent pourquoi je suis mukonza Bandalungwa. Faut tout na bango. Bandalois, bandaloise. Ba Bandalungwa, pourquoi ba benga. Ils savent pourquoi. Parce que nga vraiment na kota na détail parce que mais je suis vraiment de eux. Tozana bango pe tozana bango ensemble. Guy Kakese c'est moi. Je me change pas, je suis natif de Bandalungwa. Mamutu bandal basalanga na nakati. Yango babenga mkonza Bandalungwa. Par là, et d'autres n'ont déjà na tuna. Guy Kakese asala nini na Bandalungwa pour amériter comme on a topo babenga mkonza Bandalungwa. Bandalungwa ndenge zawana. Eza makam nango Bandalungwa ntango baloba Bandalungwa eza état d'esprit ntango babenganga mokonzi ya Bandalungwa na esprit oyo ya bandal esprit état d'esprit ya Bandalungwa nga na nango na display yango na bato yango babenganga mokonzi ya Bandalungwa.
état d'esprit, tout le monde la parle, surtout na Bandalungwa. Bandalungwa, ils ont quoi commis nyonso. Mais pourquoi les loyo, surtout na bandal, l'air bandal, balinga batombo, tout le monde a pu falli pour pas, malgré au sommité, déjà, azanango les loyo, ils parlaient toujours des Bandalungwa. Bandalungwa, ezanini, bolinga bolaksa batunini, to beauté ya batunini, to esprit ni bolinga bolaksa batu. Parce qu'ils ont quoi commis nyonso kitambo, lokola ngiringiri, lokola makala, bumbu, Masina et autres. Bandalungwa ya yango moko. Déjà ya yango moko. Omonka ndenge yo lobake Bandalungwa bolinga bote ya batu nini, bote ya batu nini, ngane Bandalungwa sans complexe. Bandalungwa déjà mwana Bandalungwa botama na complexe. Abanga eloko te, aza ndalwa natif. Donc complexe au batu baranango mona lemso mone o mutu moka uti Gombe wa yena a influencer yo pona bandal makambwane yakate ase na bandal Mobutu azana na bandal Lumumba azana na bandal soko tuzika mo Lumumba a defia ba Belge siko yebisanga siko tokozwa complexe ya nini na mutu tokubanga nani tobanga batu te balobi to respecta ande batu tokubanga mutu te na bandal po Lumumba aza na bandal o apesa biso indépendance aye pendaki lelo pendaki Congo ekoma vraiment libre parce que a mwana bandal Lumumba. Voilà. Parlant de ngolobi bongo comme vous expliquer bana bandal mais na olinga mingi tozonga la casquette oyo bimela yo obimi plus na musique l'air obimi na musique ça veut dire que tant que vous vendez na musicien aux aki camarade ba musicien aux alaki mécène aux aki moto ataki loboko na poche pour te asunga musique sikoyo tokoki koyeba ba musicien nini oyo baza bana ya bandal okoko meka ko expliquer biso et puis relation na yo eza nini na ba musicien wana okoko meka biso na ko expliquer biso bongo to kenda place wapi to kokota vraiment oyebi bino bolobaka makambo boyebi te toza na mboka Europe bana biso ba français bana biso mona bena ba ya komi abotama na kin mais 13e année na ye asali yango na kati ya mboka Europe so bobenga ye français to bobenge français te nazo tout nos questions naturalisé déjà français voilà yebisanga ye toza na bato oyo 0 année na ye 0 année, non. Tu peux comprendre ça? 0 année. 0 année, na ye à quotidien maternelle. Première année na bandal. À cause de ça, bandalungwa na ya yeto ya yete. Ni grandi. Voilà. Oko tu nanga ba question wana te po bandal. Les ana ba natif nango o ya ba 0 année. Au quotidien à bandi classe. Bolo baka makambo boyebite. C'est pour cela aujourd'hui batu balingi bayeba yango toye tango batanga kayo toyo ka moi histoire wana ba miseni ni o baza ba natif ya bandal banani ba botanga na bandal banani ba parvenir et puis ba camarade na yo. Je vais te dire une chose. Yebisangai mwana o bokene maternelle. To bokene primaire. Na primaire aza na primaire vraiment moi bokene na primaire na maternelle so aza natif à bandal tu aza natif à bandal par là Gikake c'est comme si question et comme ko peser le un peu lourd ou comme ko tala ba charge na bani mais sinon ngana olinga mingi soit pour na monde bon ekeno bien te to ye baba camarade ni entourage ni ya Gikake c'est oyo zaki otambula na kati ya bandalonga pour na moni bongo ekene bien surtout na milieu no ya musique parce que yo yebani mingi plus na milieu ya musique
Je vais te dire une chose. Au monde bolobaraboé, tous à la droit ou bi. Voilà. Bolobara trop yangiama azara mwana bandalité. Il a fait les maternelles na missionné. Yebisanga oyebi ke bino bo mitema mabe makasi. Congolais, congolaise. Oui, ratangi ba classe na ye na missionné derrière municipal. Ayembi na comment on appelle ça na chorale. Appelez bien na Katiwana. C'est un natif, il était venu à Kinshasa trop jeune. Ayebi eloko bino bolobaka ya bandundu te. Obino batu bolobaka. C'est un natif de Bandal. Ba masa na ye. Net biso ba gika kese. Ya biso. Moi, je suis pas jeune. Je suis vieux. C'est mon ami, mais il est plus âgé que moi. Oui, Ranson. Oui. Ok. Oui, c'est mon ami, oui, Ranson. Dans la camaraderie, il n'y a pas l'âge. Ok. C'est mon ami, oui, Ranson. C'est mon vieux. Naebi ajo na rope ça a été tokutana na ye. Toyebi makambu tout au sala na ye. Beaucoup tano na occasion nini? Il y a occasion à kokola. Il y a kokola. On a avant banda musique, avant wenge banda. C'est to bandi na ye musique. Omoni ye to bandi na ye musique. Bandi na ye musique. To bandi ne vraiment musique na katia wenge. Oh muto aya ko. Wenge ya we ensemble ou wenge d'ensemble. Wenge zalaka ya ensemble te. Wenge zalaka ya we rason te. Voilà. Wenge zalaka ya we rason te. Wenge zalaka wenga. Quand je te dis, je suis wenge de JB. Je suis wenge de Tata. Je suis wenge de Blaise Boula. Je suis wenge. Moi, je suis wenge. Quand tu me poses la question de wenge, même il y a Manda, même il y a Marie-Paul, moi, je suis wenge. C'est comme si on devient question dans nganga bande tout vraiment ba camarade no nini ya kala ya musique d'ensemble quoi et on a bande tout mais yango na yebso bato na tangi na yebisio so na tangelio Manda chante na tangelio le président de nous tous JB Mpiana président la binonion mukulu abamkulu président la binonion son ndeni au sali ya wenge non ya wenge ya orchestre ya wenge orchestre parce que ngala landaki interview moko ya Passia Kusangila na PC Bambote musika sa azali abi JB Mpiana zaki président ya ko banana e patient batata mobich batunyonso sauf ya we ranson parce que c'est comme si we ranson azali na état d'esprit moko o JB Mpiana ko konza ete kosora ndenge wana te parce que JB Mpiana na we rason ba mutu moko donc JB azali présent we ranson te si fona lo ba JB Mpiana il était président we rason il était administrateur financier ya wenge musique wera mais par contre dans tout ça aussi mbambong il faut ça na moi rigueur wera il était comme Kengo Adondo oui ba Kengo Adondo ba ina to rigueur ba mona ene ti mutu mabe azai na rigueur wera il était na rigueur wera ina rigueur ya kosakana te parce que il savait comment diriger parce que lui il a fait sciences commerciales ayebi ko diriger makambo mbongo banini tu voilà c'est pour cela batu baomona wera son il était radin abimisaka mbongo pamba te parce que lui il connaissait comment diriger makambo à l'époque oui parce que makambo donc quand tu es jeune
ozokota na classe bazotinda yo makambo ozotanga yango ozoya remettre yango apprenti. Et voilà, il était jeune dans le 20 d'années, azwi makambo wana azoya kozwa yango azotia yango apprenti. C'est ça. Ayebi ke mbongo basa mbongo basakana nango te. Voilà. Na wenge d'ensemble ende obeti solo ozaki na bango mais l'air wenge et salaki ndeti ko kabwana ba kabwana ki ba kan kabwana ki ndeto monaki jibe pia na kendaki et puis ranson a kendaki mais koyoka yoko loba o loba lokwa papa chéri éviter l'air wenge kabwana ki ozoki parani mais ce qui tobito yoka na ba disque c'est comme si o kendaki mingi côté à ranson. Nga nakendaki côté ya Wera Santé. Moi je suis wenge, je suis trop wenge. Nga na wenge wenge nakokabolango te parce que tant wenge kabwanaki nazalaki na concert à Papa Chéri, nazalaki na concert ya Wera Santé. Naza na place à okende te parce que bango tu bato na ngai. Nga vraiment na wenge trop wenge lelo batu bayaka koloba mamba wenge bayebi wenge te batu bayaka koloba mamba wenge bayebi wenge te bazala pete bayebi pe wenge te bayaka koloba wenge o bakutani nango na nzela eza okolo matina wewa o babenga wewa kwei we ezoyone na ponga bime we okokwea le msusu na kwea bandal omonika place yo kwei mais place yo mataki we wana oyebi yango te mais c'est comme si yo lingaka neti o pesa no pena position tant sous Hollanda tant tout ko ba pe idole neti Papa Chéri mais ko yo ka ba ko boaka ba boaki au plus na wenge et puis bana o ba bimpa o ranson de tout monde agilité aboka gika kese o ka ba yemba yo pena na banzembo mais pas Papa Chéri comme si o maté mais so zo vanda neti zaka na bon chic bon ça même de tendre à parler au sentir o lo ba loko abina dama Papa Chéri motopam El Salvatore de la partie c'est né baloba dans l'âge il n'y a pas la camaraderie. C'est lui, c'est mon pote, Jibem Piana de la patrie dans les bangotu marambo bino boye ba monte lelo nde fo boye ba biso nde to ya na idéologie ni ya parler à langue. Tolobelo à langue, Papa Chéri, là où tu es, je te salue. Papa Chéri, moto pamba danger net courant. Papa Chéri, biso nde tozana ye. To calculer, to ya lokola ba Messi. Et alors la Real de Madrid, le roi hier à Real de Madrid, tu bêta, tu chelaye. N'engue zaka masolo, zaka Real de Madrid, tu bêta pona Cristiano. Tant Real de Madrid Benzema longwaki, vous comprendre que Benzema ba no bêta pona Cristiano. Nenka biso bagika kese oto zabwe Papa Chéri nde danger. Papa Chéri nde danger neti courant mais Hollandais ndeko na ote te baloba kibuti muta chabwala c'est comme si bozoka problème na ya gazul zulemani kati c'est comme si ozo problème on a wenge musique maison mais parce que kuna nde ba valoriser yo mais otenga malelo nde to pesa mu Congo si batumsu baloba ignorance JDT c'est mon ami. Apela bafani ne bafani wana. Lia se place afandi na pesi mbote alempela. Bayebi. Manda chante bayebi place bafandi. Nalandi ntsonete po. Nga nalanda ntsonete. JDT c'est moi.
na boina lo balem se comment fabriquer mutu ne ba de balo ba finir na fufu salaye ne te JDT c'est moi JDT zayo azanga donc ne na okene na wenge ne na okene na JDT NDP le lotom susu totalaki sortie médiatique na PCP mbote kumu manda chante alobaki Gika Kese azalaki comme si bureau na ye yo ozalaki pena wenge te za yo nde mutaya na yo donc voilà na bien manda chante aza mutayo ka shoki manda chante mutu auti na njeli njili na pesi banjili watu mbote Père Gongo bila Jacques Yakobo président Yves Makambu banani tout na pesi bango sikoyo manda chante nga na koza biro nendeni nga à l'époque manda tango yaki déjà wenge moi je suis l'ami personnel ya Jibem Piana nazarana vient na Antone na Sejo administrateur ya wenge na lelio na maina miso Gika Kese tone abeta nga boyo kango soza libango bochango est-ce nga na koza biro ya manda ndengeni Manda, c'est un gars très gentil. Oya bilamba trop auta na onanjili biso to linga bilamba. Ya na njili azakana ba père sonam. Vena ngai comment il s'appelle ba vena nga ba pesa ngai bilamba na njili oyebi njili ya na bilamba. C'est comme si batongo babandako ke poto tongo. C'est frauder dans l'avion avant. Oui. Frauder l'avion. C'est frauder dans l'avion, ils ont quitté frauder dans l'avion ya nende babangula et utiguna. Neti nga sara makambo voyage. Ba vient na biso ba comment non hein? Azotombola babangula euta kote kuna na changu pe biso pe tozwa ba inscription ya ba LB ezalaki euta kuna na njili eti bamasanga basokati mainga oyebi bendake monsieur le crocodile bamasanga ba Olivier Sono ba Didier Sono bango déjà Jackie Sono à l'époque Jackie Sono vraiment ba masanga ozo comprendre neti na banda loana oya kozwa bilamba pa ba mavu bens ba Bill Merda ozo sentir benake à l'époque ezaki danger neti lelo to koma kanto tangi bango te Kanto c'est mon frère Kanto bilamba dans la guerre de Santa c'est mon frère Kanto c'est mon frère Bandalungwa ngande mkonzi na ngoti soki oyo olobi Kanto il faut banda pa nga pour que ne pas Kanto wana hiérarchie ko changer te faut ba Kanto ba lemwela ozwi ke to banda bien zonga bena bien ozwi Kanto aussi Thierry Kafuba, père son âme. Aussi, vous comprenez? Non, là, on a pénaliste. Comme le roi registre d'appel. Tes registres d'appel, tes biso na banda le registre d'appel est raté. Baso leur ningeza. Parce que B à sala empire naï. Kanto à sala empire naï la guerre de Santa. Et au coup raté. La guerre de Santa. La guerre de Santa, Ozozango, Ezali neti lelo, relève ça, Ichai Bessengo. On appelle sur un de place aux Ichai Bessengo. Neti Sankara de Kunta, c'est une fille de guerre de Santa. Sankara de Kunta. Bon, la Des Montana.
La Dance Montana aza Irachi ya guerre des 100 ans. Irachi ya guerre des 100 ans, il est là parce que c'est un descendant. Azali la yuko sarana batuloko la la Dance Montana aza mutoko sarana na ete. Soko yebi sora banda la den. Okozwa pena ki azali descendant. Bon les baïb ça biso que la Dance Montana mutu a format le loyo Sankara Dekuta mais toyoka pe que Sankara Dekuta pas beta bilambe belé alors que nous avons pas Tata Dominguez au monte que botira biso un peu na confusion. Non, ko solo ka makambo te lamba baïba place utaka te. Ça paiera ça paie. Mudungu yebi angote. Mudungu. Kota mudungu. Yo akino to akino te. Mudungu yango ala ka to solo la. Kino aza kino. Place o ya zo côté la yebi ete. You faut money na événement. You faut money na événement. Faut peu on dit ma ba net ba Frank qui sait qu'il y a pas la tisab et belé bandal mais ba tu ba lobela ngote lelo. Frank qui sait qu'il y a te bandalungu ndenge zawana biso deja na bandal ko solora makambo yo solora te ke o balatsa bandal pona bandalungu to na dido senga wasenga yelanga manto afinika tozana bandalungu to anet na ba ko solanga ne o solanga bandal te to na bato na bandalungu caps kapangala mama la rose. Oyo moko lobi so net ba vie na ngai forme tozongo ya ndenge nyos ko samobunga oyebi mon ami Kobos bilambako ilatama na bandalunga net ba vie na ba wilo wilo ba beta e mabanga ba yembela nzembo na kese net vie na nga kese kwa mambo. Ndwalawa ayebaki makambo te ntango azali na lemba me ntango akomi na bandal ayeba makambo te me nosoa no makambo naosoa na yo bandalunga nde eza makambo yo osoanga neni akota molokai autaki kampisa Lubumbashi aye kofanda papa mbazwi eti boye bien moto boye bakambo pena histoire bato na posa o ba olanda biso ba shikito papa paradis patience mukende ba na posa ba yeba makambo c'est autaki kampisa Lubumbashi. OK, c'est un intellectuel aye na molokai na bibala mujika aye après akoti place a ochaye zate so Maroza. Merci na pese mbote ngamuta wa gouvernement ya Maroza. Mère Maroza. Mère Maroza. Oui bien ta. Ngai bache na bandal et pas ba vient na fils na Bula. Après même côté à Saint-Michel. Église Saint-Michel. Bache après l'année asala Victoria Eleison azwa vient nga bachiko sengo chima ba masele donc Victoria Eleison e bandalunga nde danger na expliquera bino makambo o bo comprendre te bandal lelo révolution musicale et uta na bandal révolution musicale et uta na bandal ndenge zaka bandal oyebi à l'époque ba oyebi sayo ki ndenge zaka boye musicien c'est un voyou. Comment ça musicien c'est un voyou? Mais ba musicien kala bakufa na eloko te ba musicien kala ya mikala ya kala na botanga na ngabato bandalungu ya na révolution na oyebi so wenge wana te olinga ina loba te ouais to la posa to yeba histoire so wenge wana ba lobi yo yebite ke na wenge ba musicien liboso na vie o na diplôme eza na wenge nani musicien liboso eza nani so pas matière
Oh, pe ozo sola nga boye po Te quand tu sors pesa biso likambo, biso za posa to yo. Pisha ozaka mwana ya kin te oza mwana kin te. Na mwana kin, mais so na yebi likambo te to retourna. Yo yebi te. Na kutani na historien. Oh, mais non, bandalungwa esali révolution. Ba vie na biso akala bazaki aotanga classe. Mais au moins à 4 classes à comme guitariste. Voilà. Mais Bandal est une révolution qui est musicien en cause à malhérité. Wenge. Donc tout le bâté qui est Wenge est une révolution. Ok. Blaise Boula ingénieur. Oui, ok. Oui. Didier Marcel Aza économiste. Ok. Au Hollande. Hollande pena. Aimé Bonga diplômé ayeba sisi makambo azosa Aimé Bonga oyo ozwi batata diplômé au moins tata na ko beto tata mobiche diplômé na maths physique oro sakana na tata te je bien na diplômé na maths physique administration à Wenge so un diplôme te au kota tie na Wenge faut que ne classe à l'impe la diplôme manda chance so ozu diplôme te on est à Wenge muto historiaki et lokoana voilà parce que biso to voilà to na nga moko diplômé na sciences commerciales o so nga bongo ndene na Wenge oui. Mais Kofi Olomide pas vendre Bandalunga, pourquoi na histoire à Bandal batanga kaete? Ya kuya. Hein? Yo koko tsa Kofi te biso to likana biso makamba batu te. Ti poye pas vendre na Bandal. C'est Bandal ya Kofi etalié. Biso to sola kaka oui. Oui pas ça parmi ba misia ko tsa mutu ka cher na Bandalunga Kofi. C'est Bandalunga to ana batu bako sakula ya na Rolls kala. Na batete la yo so ana biso makamba mituka. Sur la bandal. C'est bandal ne yango na so sakulu ebi sakulu ogoza mwana muke ukuye bete afisha na histoire de to sakulu ayana ka o eza monument etikala kosoka makambo mituka eba bolinga bo effacer on ka to zongi wana c'est to effacer te po bandalungu eza na complexe eloko te biloko to ya déjà avant pour surtout otangi vena c'est que toi ndo tanga batu bakombo oyebisa biso ne abanda to vena na tanga liste bon to ke na bongo na ko expliquer yo jibe piano vena te to ke ndeka bongo to tanga na oyebisa vena te we ranson na ningi na so no le kamo boy yo ka za na ningi na so no boy omonyo tikali te na tikate na zawa na il est pas venant jeunesse yo zozwa yoka toza a na mboko yo yoka siko na ngina swana yo bino bo so makam batumso tanga ki vena mera na komna ba étape komi o développer yoka ba oswana yo o swana te za to na mboko yo droit de terre oye bien to solola et puis nena oyebisa yo na 13 ans ya mutu ba pesi nationalité pour ani Wani soki toza bano ba ye na biso soka sali 13 ans ba pesi nationalité pourquoi mais au tanga ba jibe mpiana na ba we rasonte ba sa ba venate assez to tangi na bango na ba primaire qu'est-ce remené il est pas hasard qu'est-ce remené c'est un la loi qu'est-ce que tu ngala lobité ve ngala ipso na otanga ba kombo yo mto yebi histoire yo zongela kanga wenge pourquoi est-ce que yo lobishi be piana za venante aza venante jeunesse na ye nyonso pour la ni bino boko loba maturité kotanga koyeba makambutu il a passé ça bandalo obenge vena pourquoi bandali siko ba vena expliquer bazate expliquer biso mutu aza vena na wenge wana olobaka azate parce que jeunesse na biso to passer à mon bango pour nini bino bolobaka mutu a vena par rapport à quoi vena ne ba parce que comme makambu yo luto loba c'était yo mutu olobi na tuni yo vena eza batu oyo loba oyo bien net biso oyo dirait pas sinon ça la kala na tangi Kofi Olomide
naza na problème na Koffi Olomide te nga na osolola bandali yo okotisanga moto ya bandali te azala na bandali aleka na bandali mais il est pas ndalois yo osolanga bandalois to ozosolanga bato baleka bajibe bawerason babandalois parce que bapasse jeunesse yoka nangi nasolaka na bino boyebaka makambo mosusu te biso bana na biso soki akokisi 13 ans obotaki nini na Kinshasa oye na ye awa lemso na 2 ans na 3 ans ntango akokisa 13 ans awa baopesa ye banationalité 18 ans na ye epasse awa moto abotami aye na 2 ans na 3 ans na baokomise bafrançais bamakelele yoyebi makelele te Fally Ipupa te Fally c'est un Ndalois Ferregola te nkoso anga makambo Fere abotami na bandal te Fally c'est un natif de bandal Fere aye kobeta bandal nde esala Fere bandal esala Fere oui Fere to découvrir na Rumba des Jeunes voilà auta pe staff London makamu na bango wana etali yo na oyebiso place tokutani na ye na Rumba des Jeunes entrée à faire na kati ya wenge je salue la mémoire de petit Blaise Bongongo Seguin na leli balobaki na bino pe ba expliquer bino ke ye mutabenga ntone alisa ye ke vie eloko ezokende danger na Institut Salon yango lelo pe to ana magambo ya kosa neti Fere wana fo ya penda po na ko aider Salon wana na Rumba des Jeunes ezaka na makambo te oso Rumba des Jeunes betaki a lever ya wenge oui bandalungu ya na makambo nango bandalungu eza na structure nango ye abima na bandalungu voilà bongo Alain Makaba Makaba c'est un monument de bandal oui Makaba c'est un monument vraiment ya bandal Alain Prince Didier Massela c'est lui le fondé ni grandi à Bandalungwa mais bino makambo nini boloba bouti wapi so yebi makambo ya wenge te koyaka koloba makambo ya wenge te mpona histoire tozoyeba leo banatif histoire moto to akoma na ndenge na ye bakoma yango bayebi yango te omoni moto aoya koyebisa yo wenge ke aignore neti Makaba aignore neti Zing Zong aignore neti Aimé Bwanga aignore neti Didier Massela c'est le monument lui c'est le monument c'est lui le motivateur de tous les motivés oui Didier Aimé Bwanga Gens vienanga Gens c'est le boula c'est mais lelo bino boyoka makambo tu oyebi ne to fanda kaboya tozo sa likambo nyonso ezala na préparation to tya bakoni to luka mabanga po bakoni emela to ya kotya nzongo mais bato lokola ba Blaise Bula na kosala na bango te mais oui, comment classer bon temps sur Wenge Suite et les autres non azara na Wenge Suite te Wenge eza na suite te ça c'est hiérarchie ya Wenge bachaki ya ndenge ezalaki parce que il y a tout ça rappelle intellectuel tout sur la Wenge ya kana kamnango bato bayaki o babandaki bazalaki mais basiele wana kosakana na ye te ingénieur oui banzembo bango batya basiele bino boye banzembo mosusu te lora yeye mokulu pa ye likambo ya vina ngai
Banzemba Blaise. Banzemba Blaise Boula. Ah, voilà. Ingénieur. Oui. Tu as un bon esprit à bien. Voilà. Blaise Baya marqué histoire na kati ya wenge ya kosakana te. Adolphe Dominguez. Bino tata mobimba voyage esilaka te. Tata ndenge aza wana yela biso bato ya kosakana te na wenge. Adolphe Dominguez. Omoni tata wana il a marqué beaucoup na kati ya wenge nedi masa nanga Alain Mayindo. Alain Mayindo. Ouais, mais batata. Mais oui, wenge eza union fait la force. Wana wenge. Wenge. Mais biso to aina ekiri wenge oyebi yango. Ekiri wenge. Ekiri wenge. Ezalaki nini? Ezalaki pendaki yo fo luka faya kuna oya na ye po faya na mwa likonda fo ya ko contribuer na wenge. Donc bo luka bato ba ya kotia po ba mécène de tobenga. O comprendre ngo idéologie ne na obeton. Donc si moto wane pela mutu na mutu amema nkoni na ye atia po ya danger wenge ya na bato tout ya danger. Voilà. Oui. Nani apanza wenge? Mutu apanza wenge akate. Parce que ba yisa biso ko kabwana wenge bato bazaki na sima. Il y avait aussi des musiciens au bazaki na sima. Wenge ya na tanango. Masina mbali kutu ba kabwana bon wenge. Ba olela lo chocho te panza wenge. Mbongo bato tu ba wela ngwe. Mbongo bato tu ba wela. C'est normal. C'est normal. Net yo pe na to lando lelo ti. To luka pe ozomona na te to luka yo okoboya pe fa lelo. Eza bongo. Bon. Mbongo ka eza so kosola makambo ya mbongo ozosola okanisa neti ozwelelo ebele neti masanga Emilia. Emilia Elias noko danger la vla qui croche oza na voix lokola Emilia aza te silo aza. Mais bato bakoma oloba lelo Emilia tant soit comment obima ignorant face à Weranson. Emilia lelo pour batoyer Emilia Weranson aussi il a contribué te omoni wenge à l'époque ata so bachi obeta ngongi obimaka ezaki ta ya wenge noko lias na pesi pe bambote musika osa aolanda biso na groupe na epusana to vanda donc makambutu et okende nango kitoko. Vous avez un problème. Mais on dirait autant il y a plein sous aux ala qui tournent en JDT, mais c'est comme si à distance vous voulez la ligne et comment peut droit mais c'est Borel t na JDT ne le peut comment on a pas que ma rapport JDT au monde en a sauté ou tika ba charge pas ba team ban là c'est ngana JDT tu as un problème de JDT c'est ngam na sala JDT yum to sala JDT oui. Parce qu'on a relais. Tayemba yo immortaliza yo kakese ni boy ba maboke ma bolneige na pc pe bambote kasi je vais te dire une chose. JDC c'est mon frère. OK. Na problème na problème na été na kozala pe na problème na été. Lui, c'est mon frère. C'est mon ami personnel. C'est ton ami personnel. Voilà. Yaka atan. Na ye, na yanga, ezo salate. Moni ba misien ba randenge. Alingi oya kana studio, zarano, na mamlelo na makamususu. Je suis patron. J'ai une société de sécurité, na patron société de sécurité. Nako yarate, landaka JDT mire esenga olingate. Comme si aucune musique on comprendre que la musique est aussi sambongo, et le batte belé tant courir devant derrière le musicien, batikali mabo pamba, dika ke c'est pas tali na lexi tang na belé la musique, mon solo pe kei. Les gens ont beau na comme na monde si je savais donc il m'a en musique pour ba concert pe betia wa to moni ote na Paris ba concert ebele beti okete
nini kimisi yo ba musicien yo zaki ami proche ya ba musicien okima pona ni bilamba mbongo ya kosomba bilamba sika ezali susu te kala to bana omona yo ba yo ji lelo yo to ebite Gikakese bozotala nena ate collection peut-être l'aime sous bato bana ngote sur Dolce Gabbana kakumaka mpanzi moko mais eza toza na 2025 botala Dolce Gabbana soki bato bana ngo ya lokola chaînette mayaka na yo ndenge olati ezokita bato bana ngo te mais tozokende ndenge tokende wana. Pourquoi cette distance obendani otiki musique comme kotala ngo musika mais na 50 ans lelo nakolala te nalamuka nakoti na 4 heures nalamuka midi nakende maka mosusu. À l'époque j'étais jeune, je suis plus jeune, j'ai des filles à 20 ans 21 ans. Lelo ba Chloé, ba Margarita, ba Giveline, ba Olivia, ba Koli, ba Faya oyo. Ce sont mes enfants. Nakoya kosaka makambo ndenge mona bango te. Omoni tike kombo ane komi kobunga, ba komi kolongola ngota musu na ba dédicace na mabanga. Lelo koza ingratitude envers ba musicien na yo. Zana banzembo oyo kolongwa te, banzemba ba jompo. Yebi mbula jompo ya kufa. Eve. Banzembo ba jompo ineti jibe mpia na muta osila te. Weranso na osila te. Yebi boye awa tumoni banzembo ya ba Bill Clinton ba mena ki lumbuka kese beta di esila. Mais nae. C'est le Kika kese. Kilunze nini wana? Na pesa sele ombo. Oh pesa na nini? Mais na tuni ombo so. Neti banzembo na lelio na maina miso gika kese. Eza ba 89. Na mususu kutu oyo nyonso pona yo gika kese na linga oye mbengo esila te eza ba chanson mythique yo siko nengo za na siko lingini neti mutu nanga bailo kanto autika angate redi a misa azobeta na Londres kala te autika angate bino osolo langa moi je suis vive la musique mutu nanga piano gika kese oyoka ngoto na kosa ngakotika ngate masanga jide ba mafu ba vubens ba Billy Merda ozo landa o matuku debs ayebi mabanga debs o matuku debs nengo zana mikolo ku na koti nanga na théâtre continue à dire mais ba réinitialiser monde comme réinitialiser tam susu ba obenga lelo le gars moteur leki déjà les générations lelo bato ba obima bato ba kon ne to mona Willy Musheni banda ti lelo zo si la terre zo la kaka mais ngana si la raté ngana mozalicite na ba disque ba solo la te c'est mais sko moni lelo to kotaki na ko soutenir basala nzambe basala nzambe balinga te na bimaka trop. OK na soutenir makambo basala nzambe ba Mike Kalambai. OK bazo boya ke nga na kende ba mono ndenge na bongwani ya solo te. Mais je suis mécène na osa musana nga nzambe ayebisinga sa musana yo oyo sala na opambola na musana neti lelo na la producteur ya kela lelo nengo mona nga gika ke c'est moi le producteur de kela. OK voilà tout solo na biso mais lelo actuellement de balobaka actuellement lelo na bandalunga yo poza moko ya bandal batu nini oyo yo soto bito tanga bato yo moni ne pe baloba apprécier l'homme à son époque ba nini o pena ba wenge déjà te na ba célébrité bande kona yo ba famille opo mona ke ba représenter drapeau ya bandal wenge musique a déjà ba tombola bandal
wenge de ya ndenge eza na batombola bandalungwa ya kosakana te. Po petit no pe Alfred Boyimbo talaza petit na auto ala petit na ngai ya musika Alfred Boyimbo bandalungwa na pesi mbote ba joli mayala yo yebi kaka bandal ba mavu bavu bens ba bili merda bandal ya na batu nango ba Matuku Debs ba Igor Kakese disapparu petit na ngai biso mto sala bang nga Gika Kese na sala François Jambo relève relève nanga na tika e pemi na jilete na tika e François Jamba na tika e pemi na contrôler le roi Marquis mon ami personnel JDT Mulopwe danger net Torah Ganga film te Motoki te Mignon garçon aya Motoki bala te il y a cause à c'est un gars très mignon netinga Ganga film wana pas popi wana nde biloko na ngai yango ya landa biloko na yo yanga oh j'étais ninga zavana landa makambo tu yanga buka moni vandi le landa ndeti ya Jackie c'est ba jibe piana ba JDT balanda makambo na yo mais moi au pire on dit bon va star va tala la TV yo ya bino bomo teto boité c'est ya bango bomo na ngopo yanga bomo na rate ndile na mono na ya mono kwa papa chéri ya mono vandeli ya vina nga kwa Marquis c'est ba roi Marquis ne on tout l'obéli ya petit na nga Jackie c'est mon petit aussi le coca rakese na obe mon pe quoi et pe amena histoire au moins ne tozabwe dans la vie il faut le maram ndengeza ya yeba maram te JDT roi Marquis père na ya strict aya da utanga tongo na poto ayeba maram tende c'est père na ya strict papa na bango s'il est vivant na mukolo lelo Jacques aoza musicien te. Ah bon? Si. Oui, mais une fois, il me papa pour aller sa musique. Il est très intelligent, c'est un garçon très intelligent. Molopwe. Père est vraiment soit Zaki du net ba père voilà, na Jacques aoza musicien te. Lui c'est mon petit. Ngam na sala ko manenga zana JDT gelo Mulopwe la pression pe wa mbote be et bon pas chéri la yozolo ba nini oyo contribue na vie ton carrière à papa chéri bin Adam papa chéri ne azana soit dans 100% ngana ko zata na 2% na 2% ata 2% ngana ozana ngonga Gika Kese parce que au moni batu ba ya okota na cafouillage batu ba ye kaka ba ye tamu ba moni mutu abimi ya ngomidanji place to uti boyebite voilà batu bere lelo baloba papa chéri mais ba yebi papa chéri te binadam Ginette, fleur d'azur, ma poupée fragile. La belle époque. Nana est bien. Tangana papa chéri toki eluka Ginette na batete la mutaki te. Ginette azaki nani? Na solo na oga nema. Yo aga mutali solo. Yo aga mutali. Oh panza te vivi sur la terre mon bateau. Ginette, fleur d'azur, ma poupée fragile. Soza muta wenge vraiment. Ginette na. Ko ba bisera calendrier ba mise bando lingaka basi na banzembo. Kasi yango na yembeli aussi. Otimbi timbati. C'était ma prière, c'était naluli nzele moko naluli ye. Fiango Ginette kombo na ye. Oui, soy papa chéri place afandi. Wa mutanga.
Nenga zana nenga fanda bibena kabaka kese ebimi koko atang bena o sentir bena ke momi moko boye pembe lokolanga lukaka kese soyo piano azwa kai piano zongi penako Jabeden Chutuka. Moi, je suis l'ami de Fabrice. Ok. Bon, moi, ni baka musu batu bayaka balo baka baebi dans bangote. Moi, je suis l'ami de Fabrice. Laurent Fabrice. So koti pa ba JB lelo. So tuni fiancé malo aebinga. Ok. Otuni di Juju dinanga baebinga. Otuni mami bae store abayebinga. Ok. Biso to abato Maman Jeannette. Te biso kutu makamwa toza bato diembelaka te. Toza na histoire. Nakoyebisa yo bato jibe abanda na bango ti akoma bagimalela. Gimalela zana jibe. Bagimalela we biso ya banda lungwa. Bagimalela otuni ba Champs-Élysées, otuni ba Samin Dombasi. Otuni banani susu bato jibe otuni ba non, otuni neti non yesu ba petu ya jibe mpiana. Otuni neti Bobo Ramazani ba Ramazani batu bene ya jibe o bene le jibe le à belle époque Baba de Martins Baba de Martins baza batu baba ndeko ya ko soutenir jibe mpiana ba uta musika mais batu balala na jibe ba Samin Dombasi ba bébé Ramazani ba Boris Bondo ozwi Bosco Boble te baya Bosco Boble baaki de na poto na so na yu penda wenge so kana nga wenge to linga to yeba so kana nga wenge yo so nga libanda nene na so na yu ba vie na ngai ne tozwi ba vie ma opesho ba lebre masela ba tu penda ya jibe penda ba Lorero ozo solanga bena ke bandalunga ba pauvre na biso Willista pe à son âme so anga bena bato ya jibe mpiana voilà donc on a tout vraiment les intimes comme on dit quoi te bato bazaki na bureau bayebi makambo kati ba Lorero kutu baye mwa muke après ozwi ba Willista ba lebre masela ba Samin Dombasi ozolanda benda bato bayebi histoire ozwi Saki chauffeur à jibe Saki mama Saki 207 Saki oyoka ngo Robert Nkokota Bwaka je te dis makambo yo onga na yebi na oswa na yo ozwi ba os osango ba magouche ba maître magouche donc osola pena ke net ba bien merda ça va tout ba soutenir depuis voilà Gigake c'est to kenna biso to so la neka balba TV rangonga lelo yo to mona na séparation ya wenge pour to yo lobito zaka na wenge jibe piana kenda et puis Weranson akenda na Adolphe Dominguez mais lelo yo c'est comme s'il y a pas on peut dire courant d'air pour to za ba hypocrite exact vraiment entre Weranson et Adolphe Dominguez séparation ya Weranson na Adolphe Dominguez nini e kozango ezala na occasion nini pour le op etika la bwende comme un journaliste bino ba picha oyebi dans la vie neti yo lelo tournage nde tozaba moto ana ngenge
yo mona neti osala oza danger koleka fire omona bato baoya olanda yo bayaka mpona yo te bato bayaka mpona fire omoni makambo esala wenge yango wana bato mosusu oyo baolinga fire te baolanda ntango yo olongo yao mais ezala nango momentanement ezalaki mpo balingaka fire te balandi yo mais sikoyo bayeli yo na bolingo ya solo te mais sikoyo eloko oyo ebandaki kosala na fire ezalaki na bolingo ya solo naobete oyo parabole sikoyo ntango baotika yo moko mais bolingo yango eza ya vrai te eloko esala tata yango wana monanga bebe ebonja danger les sapeurs de sapeurs nta contribuer wenge simba batata wana c'est comme si na volonté na été c'est comme si na wenge babenga na kai déjà batela e bazuka na koyoka batu koyoka batu pe yo danger kasi soki tata te nde toyeba mpe balakose te toyeba bashela te bapapi kanyema wana oyeba bango te soki tata te histoire ndenge ezalaka ya destin ya vie toboya yango te so tata te yo oyeba lakose wana tondolo so tata te moi tata wana il a beaucoup contribué na kati ya wenge Clan wenge tata il a beaucoup contribué à tata wana kosakana na tata te a contribué à kosakana te il a amené beaucoup de gens tata c'est un gars qui avait connaissance au batu banango te ayebanaki ya tata wana yolo ye mutaye na balakose bashela putu abimisi batu tata oyebi tata il faut féliciter bapeti mosusu baobeta lelo nayebi bakombo na bango te parce que omoni kozonga mwa nsima bino booloba na kweya te neti fa aloba na eloko te makambo akala yaka te kala eza wapi pisha kala eza wapi surtout comme na époque matalana j'ai des enfants na âge na yo bamona ngai ndenge masanga oyo rasona amutakala mon ami jibe mpia na amutakala masanga jide te amutakala masana ngai peti na ngai ya danger boyebi Bill Clinton peti na ngai vraiment ya kosakana te nga nde nabenga bato bapeti te yango wana neti yo boye Bill Clinton ape na peti danger omoni te ayaki abuki zeniti Adidas Grand Paris avec Weranson retour du roi omonaki yango te là siko Weranson so na osila nini nga nasala wenge eske nakosila yo sala wenge nga na olobi mabe osala wenge na nani akosilika oyo aza ya kocontredire nga po baoya mpe ko neti nani baotuna mpe na nini nangi nasoa na yo yokalangi nasoa no bajose sosongo mpe asonam bawit sasifie oso olobi bongo gazozulema na oloba nini ye akati te bagazozulema c'est un vieux par rapport à moi nakomanke respecté mais bango bakenda baza basoutien à wenge mais moi je suis cofondateur à wenge cofondateur oui bagazozulema baza bato baye wenge koya après moi agazozulema si je te dis mais azaka muta fali non mais fali pour pas on peut dire déjà mais là gazou musulman ba waka dia pa wera son ngana aza muta wera son ou bien aza muta wenge
On peut dire Wenge. Ngana mutu ya Wenge. Je suis Wenge. Voilà, Gigagé. Mais il faut ça la nuance. Mutu ya Wera. Ngana mutu ya Wenge. On dirait que les hommes ont démonté ça. Oui, mais aux autres comprendre, j'avais un mot. Na kati ya Wenge, ta mu séparation ya Wenge sali. Parce que je suis Wenge. Il y aura part entre les deux. Non, na ari muta jibe na muta wera. Parce que je suis Wenge men. Kima ki chabwa la utengami. Na soutenara na kima chabwa la te. Ce qui est mal, les gens ne comprenaient pas. JDT, c'est mon ami personnel. JDT, c'est mon ami vraiment d'enfance. Je fais des études, je grandis avec JDT. Bah, tu vas comprendre qui est tant où il y a ça qui séparation, je vais te dire une chose. Na poussa na qui passe à mon tout. Mais bango baya qui peut même Pela il venait me voir. Alain Pela, Tchakou Lenda, mon ami. Tchakou Baoya. Ngana okende Wenge nyonso. Je rentrais sans payer. Aki ba jibe na koti na ke pa wera na ngoti ba gère koli ba témoin. Faire le goal avec na Wenge 4x4. Oui. Bola Blaise Boula loba qui a salati sota ibakaite ba sala polémique. Boza na ba nuance o ba o loba. Bota la ba image. Blaise il a précisé bien que ba yema na vérité. Wenge za une structure na moko boy. OK. Wenge ezalaki il y a 4x4 et tout terrain, je te dis une chose au batu ba yebité. Ezalaki Pela, Manda, Marie-Paul et Rikoko. Ezalaki soki nanu Blaise amatite baumba obanda. Fifi Sola princesse oyo awutaki na konte ya Cendrillon pembeni ngo ya isanga mai bango baoyemba nzembo wana Marie-Paul Manda Pela anani sunari koko soki jibe aye Blaise aye wera aye bango basaneti na okese nyonso ezala ndenge wana ale eza na banzembo mosusu bato bazokota baokota moto abetaka deuxième lokola Blaise aremplace Blaise moto ayembaka ténor lokola jibe azosolola na à l'époque omona Kitutu, azoso aba Rachel Kitutu, jibake solo la, ozo comprendre. Oui, les batu ba ebi Wenge te, ba makambo ba éviter. Voilà, déjà le premier épisode, j'espère que tout ça là vraiment ba épisode est belé pour na to solo la rapena ba makambo oyo vraiment. Donc voilà, tout solo la ba makambo ça pena est belé ya solo la. Tandé ils ont bon m'habitué on toque non pendant la premier épisode et puis deuxième épisode tito kene nango pour to yokape makambu tom susu Saddam Hussein à l'époque à Finasaka Wenge musique à maison mère et Wenge 4x4 allais dire les loyopé bato belé netu wa fani kibinda ba fini o pena Wenge pe bimisa do mambo belé ya usula et uzala tam su to solo on a deuxième partie na habité le ndeto comme kenasuka et lo ni koko baksa o tam su biso to na gote yo ko bakisa te ngane na we na baksa lo te na ozela bino boye bisakanga ngana répondre na bino parce moi je suis Wenge ndenge ufandi boye na yebite so bandi na tata okoti na ntone okoti na jibe osuki na Blaise soki ayebi nga te so nalobi lokuta
bato mosusu baya bariposte so yeta na bamembre ya wenge oyo amoni ke ngai na membre ya wenge te to naoloba wenge te to ayebi nga te aya koloba ke makambo nga naoloba eza lokuta mpo naoloba bena wenge moi je suis wenge naoloba ka wenge na eloko obakisa te nazaka na baréponse oyo ya kopesa yo na obakisa te naza mpenza wenge ata wenge ya Marie Paul ata wenge ya kumbela nalobi na yo gens voilà par là il a se souffert ne loko moko c'est-à-dire neuf depuis Dallas Piris Lombo la pesi bambote ebele Mamina Kalume na pesi pe bambote ebele patience mukendi de longue jambe luki passeport a ota la biso entre Zachary Bababa sur les mots-là et Francis Kalombo solution nani oyo apporta un plus na ya makasi na wenge te omoni makambo oyo bino bolobaka Zachary Bababaso lui il travaillait pour Yoshad. OK. Francis Kalombo c'était mécène et à Wenge El Paris c'est lui qui a fait bomona Wenge El Paris nde bomoni wana Francis Kalombo solution. C'est un grand gars. Boza bato yo ya bamoni Francis Kalombo Chesco je sali côté azali ba Zachary Bababaso bazo travailler na Yoshad Gambula na pesi mbote Zachary Bababaso mais wenge ya na ndenge nango Francis Kalombo c'est un Dalois. Quand il soutient Wenge, il sait que biloko euti net ozui Dr Zing. Ozui Wabarikle, ozui Marie Paul, ozui Barry Coco, banane tout ba depuis tout savane, ba JDT Mulopwe, ozui ba tout ya Wenge El Paris, ba Jidel loko, ozo comprendre. Ba Delobas, Santiago. Ba Santiago ba esima. OK. Ba Santiago ba esima ba nene to na so na Wenge El Paris. Santiago il a fait beaucoup hein. Aujourd'hui c'est lui qui est en train de faire Kimbombi avec Marie Paul. Voilà. Et puis bientôt le retour. Azongi déjà Marie Paul ça nouveau casino. Oui bien monté. Oui bien monté. Marie Paul. Ça Azongi. Oui ba Zongi c'est. Ngwataev. Mata mfazongi babinde ba ngwataev vo mongo mais bino bozo zongo makamnene kasi zoloba mato tia oya toali moto loba c'est Marie Paul nenga zana c'est une deuxième voix oyo moto ana ngote voix pelé banda Kesser akufa voix ya Kesser ezaka pa Marie Paul est-ce que bandimi bazaba kaka banani ba oyana casino yo boma kimbangisi oyo giti ozocha pour tuni est-ce que bandimi ba ozala ka c'est na tuni obakimbangisi neti simo kimbango akufa yo boma bango nazali ka bakimbangisi voilà bende bandimi baza oyebi yo ndenge oza boye oza na age nini bandimi bazali to bazali c'est bino tu ndenge boya boye boya bandimi ti bandimi Laurent Fabrice fona benga ela tune est-ce que bandimi bazali c'est yo kane na ngina eliso yebi na génération na bino lelo amonet ba wata na pesa ba mot surtout fallait pour pas na pesa ka mbote trop azong sa makambo ya ndule o comprendre ba fali ndule kuma kubetama pour bino nde boye batu tu baya boye oza pour que fallait azong sa musique nandi makaye fali ninga zana nandi makaye fanjo wana petit nanga palette ya palais vraiment donné za boye aigle danger na disque est-ce que bima Didier Boyoko Gika Kese yo babo ogoni bino bolinganga na yebisaka bino makambo tu na oyebisa bino bwana mabanga ti bapisha bino bo ne wabo ne ba fire ba bango lelo nga babo nga kala ba actualiser déjà monde ba actualiser dans la retard ya Android ya vitesse G
télécharger. Télécharger Zarate. Ce que yo n'oye ça ne boit pour l'équipe papa chéri. Papa chéri, il a rien à prouver. Auto net n'a pas prouvé ni. Mambo bo sala na na. Moi na Dolce Gabbana nouvelle collection. Nena bo sha Dolce Gabbana na. So bino bolo ka bandalu mwande na bo sha Dolce Gabbana ozo zonga te. Dolce Gabbana. Tina se Dolce Gabbana. Merci beaucoup. Gikakese. Na habité tam sou ba remerciement na bato batali biso okolo bani protocole na biso émission na biso lelo première partie et puis to solo là mambo belé au solo. Remerciement déjà venaye mon femme de valeur. Mireille Senga danger net courant. Femme de valeur. Mireille Senga. Moi mère na biso parler. Oui, marambo ndenge kende neza boye. Merci na faire basket. OK. Ba marambo ndenge aboye. Bato ba osala ke biso tozala. Mais non signaler ka bandalunga ne tombera jamais. OK. Wana gika kese mtalobi natif de bandal. Mutambongo bandala wa sabino le 27. Boya dimanche. Oui. Boya benana terrain Villeneuve Saint-Georges faire basket à Ozala. Picha Ozala. Jordan Mizo à Ozala. Bon mukuse na biso to kumise mikolo. Donc maram tu ezala kitoko. Teka yanga. Tela Ozala tekela a Ozala le dimanche. Neza boye Debso Matuku apeso bambote Moïse Kambodi Mavuba Vubens Abili Merda oyo kaka jibe mpiana lobaka ba Igor Kakese Dome Kinitwe Nefwa Bandal Kalimasi Adamo balobi ne toza boye Bandale Kweate oloba mutu moko ya Bandalo ebie Non. Alfred Boimbo Badalou. Joli Mayala. Merci beaucoup vraiment Gigakese. So Turokuta na biso to développer ba épisode. Merci na bagnon sur batali biso du début jusqu'à la fin. So qui ba question egosala biso bien, bo signaler biso vraiment to yamba shu Gigakese. So qui makambo a lobby bato bazana ba contradiction nango bo komela biso bo tindela biso to solo la po to za na épisode moro to solo la pena bato bandal to yeba Alfred Boimbo pe to zala nae. Merci na les seuls unique les véritables Kodia Willy Moucheni. Merci na Diezola, merci na Cracker Bac International. Tout le monde baksani Gigakese. Lori Kitambala. Lori Kitambala. Bandal.com. Beaucoup tapongo. Aozana biso. Merci beaucoup. Shisha mabwana. Shisha mabwana bilamba na bilamba. Ya dole kakese. Bino ensemble. Merci beaucoup Bagnon sur Batali Biso de partout dans le monde entier. Merci à Jordan Mizo qui derrière la caméra. Il a travaillé au four au moulin. Jordan Mizo les Kanga Bango Maboko, Tobeta Bango, Patrick Malouafin, Global Express, 25 Rue Léon, Château Rouge, Agence Assir, Yaotin Dabiloko, Diesel à London City, je répète encore, Chiquito Papa Paradis, Restaurant Paradis Secret, Fenanga Franck Chiquito, no yo bois kakaemi konyoso Chiquito. Papa Chiquito. Yo bois kaka Chiquito. Chiquito Papa Paradis. Chiquito Papa Paradis, Restaurant Paradis Secret. Donc tu reconnais nous na paradis secret. Donc voilà tu repères ça un message. Patience Mukendi de longue jambe Winnie maman sociale bambo tebele na yo. Merci Mireille Senga mami donc mère a parlé madame donc voilà ceux qui nous ont bazongité to kutani bomba la sima bye bye.